Voilà. Congolais de partout dans le monde, nga wabino, Muyomba, Maseba, Pengwashi, Tope, Noko ya Congo démocratique na pesi bino nyonso mbote. Bandeko na langue maternelle ya Mama Tchala Mwana, balobi boye, bolanda lisese oyo. Oyo elobami na langue maternelle ya Mama Tchala Mwana, balobi boye, buni, bumpita, bulobo, bolimbisi, buni, bumpita, bulobo. Wana nde ezali na langue maternelle ya Mama Tchala Mwana, oyo nga maseba ya Congo démocratique na pusani liboso na bino pona kopesa bino ba nouvelle bandeko lelo kolala kolamuka bum bum toyoka kaka o information batu balobi o Mama Tchala Mwana akufi. Nga lokola naza manseba ya Congo démocratique yango na bite ngai na kokotika bote fona vérifier l'information tina source pona yeba soki ndenge nini makambo oyo ndenge zotama paske towi kotika ka boite mama na biso Mama Tchala Mwana mutuashi national akende ka boye il faut to yeba nde bandeko nga na ye liboso na bino mo boyebi nga manseba ya Congo démocratique na pusani nde na lobi na bino boye buni bumpinta bulobo diango na ye po ensemble tokotombola nde mboka ensemble il faut topesaka ba information vraie ensemble il faut topesaka makambo eza réel yango nga na memi bino ba preuve matérielle bandeko na memi bino ba preuve matérielle na lakisa bino santé ya Mama Tchala Mwana mamu national soki ekomi na niveau nini yango bandeko to na botolana na régie bongo nga na bino to se retrouver tout juste après. Alors merci bandeko ndenge ya bandeko balandi ya Congo Esengo TV ndenge bouti kolanda na bokebi bilili wana oyo zo lakisa Mama Tchala Mwana akufi na ete ngai na tindaki mutu nga lokola naza manseba ya Congo démocratique na tindaki mutu ti place Mama Tchala Mwana zali naza ko confirmer bino nga na pesa bino ba preuve matérielle ezali ke Mama Tchala Mwana ye wana muta autotala Mama Tchala Mwana mokwa lelo autotala ye basololi effectivement Mama Tchala Mwana aza na hôpital mwa mikolo eleki Mama Tchala Mwana amitungisamaki na santé moi souci muke ya santé ezali ya solo ndenge mutu nyonso akoki pe kobela po aza ebendete aza nzambete po azangisa kobela mais effectivement Mama na biso Tchala Mwana aza na hôpital mais Mama na biso Tchala Mwana akufite wana eza ba preuve matérielle bandeko naza kopesa bino bandeko et puis ba preuve matérielle mususu na oyebisa bino ezali ete Mama Tchala Mwana effectivement aza kobela moi maladie pe ya gravité bandeko et ok po ba Congo démocratique mobimba eza na kobanga obie kolela soki Mama Tchala Mwana kufi no bandeko Mama Tchala Mwana kufite
kasi moi sikre tungisaki mama na biso yango wana mama aza na hôpital mais eza nango gravité bandeko mama na biso tchala mwana akufite aza réellement avi bondimela ngai muyomba ngai manseba ya Congo démocratique ngai noko na bino Clovis nazo fungola bino nde masolo ya kati masolo ya solo na opesa bino nde ba preuve matérielle parce que ngandenge na lobaka na bino tos kosana na lisanga nde tokotombola Congo démocratique na conscience collective nde yango tokotombola Congo démocratique na munoko mboka wa mama tchala mwana balobi buni bumpita buloba bolimbisi buni bumpita bulobo ya na munoko wa mama tchala mwana balobi nde mwana tozala na lisanga totombola nde mboka na biso Congo kasi totala teke o il faut kaka mutu moko akufa non totambola na bokebi tolinga na biso ba Congolais tolinga pe mboka Congo soko lingi Congo okolinga pe ndeko na yo Congolais ou Congolaise mais mama tchala mwana akufi te soki mutu akufi bokoyi koloba akufi eza problème te soki eza ya solo bo vérifier eza ya solo bo lobi ke akufi mais na ka espèce mama tchala mwana akufi na ye te mama tchala mwana aza viva botalaka ki donc to perdre mamo national siko nani akosala nana kokotisa elengi ya mutu ashina nini na monde entier nana kokotisa elengi ya mutu ashina monde entier bandeko yango ngai manseba na ye koloba na ba peuple congolais ete mama tchala mwana mamo national la reine de Mutuashi azali bel et bien en vie kasi nde aza na hôpital. Et puis, na hôpital, aza na ene likamoma, eza na ngo likamba gravité, akobima na ye d'ici là bandeko. Aza na ye déjà, asa, tango nga na tindi mutu, kotala ye, alobi déjà makasi se zongi na ngo déjà. Pomoni bandeko, yango ngai na pusani ni boso na bido bandeko, pona kotalisa bino ete, mama tchala mwana, na talis bino, effectivement, ba preuve matérielle, pe, koloba na bino atanke manseba po bino na yebi ke bondimela kanga lokola naza maseba ya Congo démocratique bokondimela nde ngai pe nga na tindaki mutu na kati ya hôpital esika oyo mama tchala mwana azali yango na pesi bino ba preuve matérielle yango wana mama tchala mwana azande vraiment en vie. Mama tchala mwana akufite bandeko. Yango na kei kopesa un grand merci na ba abonné à ba Congo Esengo TV. Na pesi grand merci na yonde kosi auto ko s'abonner pe ou ozali ko s'abonner tout à l'heure. Na pesi bino merci mingi. Na bosanité le couple le plus lucide ya London. Le couple bienvenu Mangwata na Anissa Baote na pesi bino mbote bino na que bino boza toujours lucide en tout cas merci na bosanité et Kiri la plus respectée à London et Kiri ya ba mama Lokumu na fonda na présidente Olga Mboyi na pesi mbote mama Olga Mboyi na bosanité la fondée Ekofo na pesi mbote esika yo zali na bosanité Brenda Lapambar Mubiala na pesi mbote na Manchester Dodon Pongo partenaire officiel na bosanité na pesi mbote mingi pa yo zali na bosanité Nana Maliki Sheria Gela na pesi bino pe mbote esika bozali Richard Kibendo na bosanité na Paris na pesi mbote Nathalie na mboka Espagne na nazali komona Ami Bukasa na pesi mbote pa ozali na Canada na pesi mbote na Domi na Italie na pesi mbote na grand frère propre Vicky na pesi mbote na kata Italie na bosanité Doris Makilanda grande sœur à Sarah na pesi mbote na États-Unis esika yozali na bosani pete
ba Congolais de partout, bo s'abonner na Congo et Sengo TV, nde bondo ozwa ba information, pe ba preuve matérielle, et outi pa ya ngai noko nabino Clovis, mpona lelo, na lobi na suki wana, nde tokutani na édition oyo ezali koya. Merci beaucoup, ciao.